Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous avoir accueillis chez vous à la maison. C'est votre frère Christian Kizonga. Je leur ai le plaisir de recevoir pour vous une servante de Dieu, une prédicatrice que le Seigneur est en train d'utiliser actuellement énormément chez nous au Congo, Kinshasa précisément. La Congo et maman, Malela Londi, Esther, maman sans jour. Que je m'en vais déjà dire bonsoir maman. Bonsoir Yaya. Alors maman sans jour. Batumingi bazomituna. Yesu a jeûné qui 40 jours, bah ça jamais, bah benga jamais, monsieur 40 jours, to papa 40 jours. Mais pourquoi batu bazo benga yo maman 100 jours? Merci Yaya. Nzamba pambola yo et pambola bandeko nyonso yo baza vraiment kolanda biso na yebiki kozala awa na mboka ya Paris. Naye toujours na musala ya Nzambe parce que tozaki na musala moko na Lyon nde tochi kosilisa tochi pe côté na Paris tozozonga Kinshasa kala mingi te soki bato bazobenga mama 100 jours eza kolandisa musala monene oyo Nzamba azosala à travers servante na ye kolandisa jeûne de prière autolobi ya délivrance ya peuple na 100 jours et Yesu Kristo totikali na elemboto ndakisa ya kolobaki asalaki 40 jours pona kosikola mokili lokola azalaki mesia pe ya lobaki biso tokosala koleko ya salaki lelo so bazobenga mama 100 jours bazobenga te tikaka babenga non bato bazobenga selon misala 100 jours esali ozomona donc musalo eza na mbuma nango bakozipango jamais ya loko nzamba bimisi kombo na yo ata balingi bavandela ngo ebima kaka donc bazipaka jamais moto elamba boye ba bilamba ne so bozipa moto ezika donc bato bazobenga 100 jours lelo toza na 9e édition banda na première édition bato ba viva loboko na Nzambe eza mabondeli moko na salaka na makasi na ngate na koluka lokumu te mais selon Nzambe na alliance ya sali nanga apesinga makoki wana pona salaka ngolio tokomi na 9e édition matato leza mokili mobimba oyebi keza na bamboka mosuto kei bazo yamba bino e likoloka ya mabondeli ya 100 jours moto alandi okana internet abika loboko na Nzambe na télévision et na kopesa exemple mo moke tozaki na Chine donc tokoka kofuta ta infanté yana bato ba monika bo bazui charge na bino nyonso en tout cas pour que kombo wana Nzamba za malamu soki akota kama kambo bato et voilà bato bazo témoigner Nzambe ya 100 jours bamoni misala bakatika na mokuse maman 100 jours et comment la référence comme ko maman malela mtu so yebiete maman Esther bato so bele ba yebite mais maman 100 jours mbala moko bato baza koyeba donc voilà si mtu so sola quitter pourquoi babenga maman 100 jours il andisika kombo ne babenga Nzambe Nelia Nzambe ya Élysée Nzamba bantoma lelo za na kati ya mama Malela Londi musalo Nzamba pesinga lokwa likabo baninga musu bate ya kisango malamu bazwa ki pe bonetu po bo ngengi na bango na nzelaka ya sango malamu ngai pe na kokila kobonde lokole Esther o ya bondelaki na libota pona Mardoché na bayude babikaki ngape na zingolo wana. Alors j'espère que bandeko nyonso balandi biso balandi pe maman ma question côté wana et si libre on se poser sous question parce qu'elle s'est bien expliqué et elle a bien explicité. Alors maman to kutio a na studio Maxi Media papa Junior Kadia na bayembe minene oyo bate la sima yo frère Mouta papa René frère James Lukezo maman Rachel frère Christian Kizonga. Alors to kutio a na studio to kutala bango oyo kolekano kaka mabongisa minini za eze sengo ndenge toza na studio na bango ya Mbuta ya René ya Dimi ya Christian mama Rachel donc na lobaka libondeli ya 100 jours eza pona moto nyonso tango nyonso ezaka na loyembo yimba maka na ba édition nyonso tosalaka et voilà eza 9e édition so botali malambo mona ke na 7e édition ba ya Mbuta ba yembaki balelaki pa Nzambe pona likamba 100 jours parce que baza balanga nzembo baza pe ni teni na musala bango ba kosala musala Nzambe tozosala à travers le yembo ezaki message mobimba awa pe to comme na 9e édition etangamaki ba yemba et voilà omoni mama 100 jours aina studio pona ka kotala comment musala ndenge ezosalema et na sepeli mingi et ce hôtel bomona mo ambiance mukeza wana kati ya studio tozabi na papa Londi et longo na basali na Nzambe oyo balango na bango koyembela Jésus Christ. Amen. 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 Alors on a zuma makelele donc nazo ça on sala investigation hein mo panzi sango na zuma makelele apparemment bozo bongisa ma moya minine le 26 na Kinshasa balobi ke Kinshasa ekoninga na betel so mo le soleza nini le 26 bozo bongisa nini
Nzamba tindio nini le 26 na date. Merci mon petit kolobake soko moni balanga nzembo batele babimisi mitu ce que likamboza. Donc eza pona le 26 novembre. Eza clôture il y a 100 jours de jeûne autolobi 9e édition. La thème qui t'empêche, si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et ko salima mokolo wana na triomphal oyo baknoso ba yebi na Kinshasa. Donc nzambe na biso akokota makambo abato. Soki to telemi boye lo yembo zo yemba mana balanga nzembo nzamba pona eza pona likambo oyo ko salima otoloba do makali tikali potule mati. Amen. Bana Kinshasa nyonso bazolanda ngaba ibakolanda vraiment ya Christian na internet partout et ko permettre bango ba ya poli kamba 100 jours de jeûne na clôture et sangisa ka batu nyonso. Batu ba utaka partout ya moment déjà ki ba yere ni ba ko kita nyonso bo kita Kinshasa. Batu ba ko uta partout, batu ba ko tika bandako na bango ba mboka na bango même bakoya. Ezala bana Katanga, ezala Angola, Brazzaville, Pointe-Noire, donc Europe, partout États-Unis batu bazakoya. Déjà za na bato yo azoka ngisa déjà ticket na ye kaka pona le 26 novembre. Ako raté yango te. Oyebi ke ezana bakao nzambe ya 100 jours akota makambo bato. Pour ceux qui eloko yo etika bilembote bato bakolo bilangote. Ekotie sapi bato makelele te. Et puis nga na sepela so bato so bazo critiquer, bato so bazo kumisa nga isala nga bien. Pour nga critiquer le bilange le côté omoni. Soko so sala likamba critika ote. Bato baloba te so sali lote. De loko zo mona musuba critiquer ba musuba lobby do ozani loko makase ki muto bon faut persévérer et loko zo sala ezana tina peza mutuya. Yango no zo mona ke bana nzambe ne so bolanda nga partout ozali mokili mobimba. Rendez-vous ezali le 26 novembre 2016 de 9h à 17h na triomphal oyo tokosanga na biso na Kinshasa pour la clôture il y a 100 jours de jeûne de prière eza mokolo munene ya croisade bipai wa to côté ya sango malam toko bonde la nzambe nzambe wana kota makambo bato ngala baka eponye kolote eponye lingomba te et ça pour la moutonyos ozala mon pagan ozala mon Christ pourquoi na loba bongo au monde temps Esther abondelaki libondeli wana ebikisaki Mardoché mon côté ebikisaki mboka mobimba na ba pagan bazalaki na ba miyibi na bato nyonso bazaki sauvé c'est que lokola intercesseuse mondiale nzamba telemisa mpona kobeta mabolongo de prière nangeza mpona kobikisa moto nyonso et puis na mboka na biso bato bazobanga descendre moto nyonso aza na position na ye oke nzambe ndaza liloba suka obiso toko kanisi za onzamba kanisi te mais on a senga na ba kondia mboka nazo senga na ba étudiant bélève nyonso ezala ba militaire bana moka FARDC la police ba enseignant na senga ba commerçant do mboka mobimba to sangana to sambela na sengi ba religion nyonso don biyamba nyonso ezala ba catholique ezala missioni kimangiste pevalongo bandeko ya bima sifensi ezala fait pas konza même malam église de réveil ba midima mutu mwanza ngate po nzamba sala grâce que tant na benga bino boyaka naza moko ya liposo ke bondima ka koya to sangana to sambela po bomona bilembo nzamba 100 jours atikala ko kabola te azanzamba bikelam o biso bakingani o biso bo apona taita pona couleur te voilà boya ebele nzambe na biso akosala balanga nzembo bakutika poto bakoya ya Kinshasa pe bakozala na po bakomisa nzambe donc moza mokolo tokozwa ta intercession to bondeli motunyo so sengi bénédiction na ye to louer nzambe et to adorer nzambe et to sengi mawa ya nzambe pona mboka Congo nga nazo yebisa nino kwa musakoli na nzambe oyo na nzela libondeli ya 100 jours le 26 novembre nzamba obongola makambo peut-être yozo banga ozoluka ba position na yebi to okima wapi okokende na gauche nzoka nde kuna ozokuta libulu totikela nzambe azwa sona biso tokoma décembre na kimia tokota 2017 na kimia lokola musakoli na nzambe voilà bana Kinshasa nyonso mabota nyonso to ya liboke koyoka mongonga serpente mutu mopa kango nzela te mutu mo apexu za croisade eza mukolonga na gêner na prier to sambela na bibelongo nzambe ka moyebi mabombami mais boya ibele nzamba pambola bino. Merci. En tout cas merci maman. C'est jour malamu. Toza pia wana baembi na nzambe baembi minene ya nzambe ya Paris hein toza na papa Muta toza na papa René Lokwa toza na frère James Lukezo et bon nga wana za présentateur hein voilà nali quand même na yeba ba vie na bango par rapport ya milulu tozo bongisa le 26 novembre alors papa Muta to ba na yo qu'est-ce que tu peux nous dire alors on tozo bongisa vraiment pour la réussite. Il y a mon colo le 26 novembre, c'est ça? Oui, le 26 novembre, bon, c'est une pourquoi pour Zambaza, opportunité. Zambaza,
Korata ba makambo belete, opportunité, ba rencontre, et on de ça la c'est encore la salle. Donc korater des journées, opportunité, miracle, c'est très important de les camboyo. Les cambo to yé la mobisonné pour te vider pédale en fer. Et ça, mon rendez-vous, mon nez. Mon napoto, tout le monde américain. Ceux qui m'ont mataba, on se barrasine manaye, bah ils soutenir mon toit. C'est très important. Dans beaucoup de temps, je suis à mon désangaka. Mon tom soit retourné, on a senti que les locaux, ils étaient dans maman la biche. Les locaux, il faut soutenir. Tout ça, dans beaucoup de poteaux, évolution, c'est très important. Il faut s'intégrer dans la biche au bon mot. Tout le monde a besoin de la société, a poussé sur les bossos. Il y a mon biche, tout le monde a vu. Maman est loco. Tout ça, dans Mboula, tout ça, dans Oyo, bazar dans un bébé confusé côté, ba maison, ba loge, ba kisi. Avant Oya, on a dans un bébé yoka dans l'ito ya molimo. Tu yoka qui a. Là, dans ça, souvent, ma sentiment. Alors, quand j'ai senti cela, pourquoi je me suis dit, Pierre, même si c'est important, tous les gens qui ont apprécié. Maman a pu participer tous à la Simanaï, tout pousser, il y a qui est américain. Amen. Nous avons le 26 novembre, nous allons Kozamate. Bishobana Poto, Toya. Bishobana Kishasa, Toya. Bishobana Poto, Tabibana Kishasa, tous les gens sont à Isouan. Abi Mabelo a PCBino. Mabelo Bonita a PCBino. Tous les gens sont à Bishazakuna. Toya Mboka Bakoko, Kozamate Zamabambola. Merci Frère Mbouta. Tout le monde peut papa René Azawa. Sur le combat qui s'est dit comme moi pour la date le 26. En fait, nous avons invité Nyons pour le 26. Mais il dit que pas ensemble chaque chose à son temps. Maman Esther Malela, maman Sanjou, Azali Moko na Katia Basali ou Nzambe à Tomboyi. Donc, Azani lo Nzambe. Et si vous allez Yaka Oyoka, Oyonzama Bombelio à travers Yé. Puis bénédiction à yo, et vous allez me colorer. Boya ibele le 26, tout le monde s'ensemble, tout le tout laïe, et tout le monde vit à travers Moussali Naïe, maman Esther, Londi Malé. Amen. Boya ibele, papa René a invité Bino, Boya le 26, Boya ibele. Mais tout ça, c'est ça. Oui, mon nez est en colo, dans Paris, papa James sur le 15. Zoua visa, tant que ça n'a pas bon moyen. Pour la souka, pour télénger la visa, et vider. Nous on est au rôle pour la mokolo le 26, la triomphale. Na zobenga bana nyonso yakini basai na nzambe na ndenge mama lobaki na ba obasambela kate na journal le 26 journée on est à la journée moko ya miracle o nzamba ko sala penza makasi na zo senga na bato boyebi ke mboka na biso eza na période oyo bato bakomi ko banga mais tant tozana kati ya Yesu Masia tozona na makambo na Yesu Masia bakomona nzambe akocha kimia na mboka na Congo makambo ekoleka penza kitoko parce que biso tozana posa mboka na biso ezala na paix. Donc le 26 na bengisi batu nyonso ba na terrain ya triomphal to kumisa nzambe bokomo na ba mission na biso ya Paris ne biso doza a to kitana kim pona kumisa nzambe elongo na bino nzambe apambola bino. Si tu crois, tu verras la gloire de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Jésus. Oh. Los Akokino.
kolona